Ndeko mobali respecte oyo apesi yo oyeba na boye. Bon? Alors, ma bêtise, on s'en ouvre la téléphone. Kizengi. Chombokila. Ewolo. Kizengi. Chombokila. Ewolo. Kizengi. Chombokila. Ewolo. Na Grace na banakolanda yo. Soko beti 70 view osali feti. Soko ko 600 bomeli secret bolie na lipa bacha manteka. Ba video ezali ozako zala yo na ndeko mwasi na balabala onyokwa mipo yebana oyebana sima la baronne qui comédien na yo qui président théâtre on s'en fout rien du tout même na quartier na bino yebana te. Mais bon, a olingi rando na la baronne, olingi rando na la Chine, olingi babakisa koyebana, likola koyebana. D'accord. Wana nde makambo na biso. Elengi. Sukali. Gu. Rando. Ezo mapamboli. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote parando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Kizengi. Ok. Chombokila. Ewolo. En fait, Kizengi. Chombokila. Ewolo. Bandeko. Mwana mobali oyo akomi la baronne abanda ko draguer. Surtout azolobela ngo tango la baronne azana papa Evi. Pa koloba la baronne alelande bato a Lox. Tokende na liboso la baronne a dragué ye.
aza mwana mobali ane mpe mabe te la baronne akoki mpe kodrage ye eya nango mpe mabe te eza nango mpe likambo ya somo te epekisami nango mpe te kizengi combokila ewolo kizengi combokila ewolo me eloko ngani na kokamwa motu neti ye na basouffrance azalaki nango na modele alobelaka na modele azoloba te lelo la baronne atia litoi esimba te botala bino moko bana mibali oyo ti mokola lelo baza ya kolangwa baza ya kolangwa etanke mosusu andimaka atia la baronne litoi centimetre mosusu alobaka la baronne akweyelaki ye niao mosusu andimaka ainteresaki na la baronne matiaki na litoi te ntango bakomoswana la baronne amonaki yango chance asepelaki aza kobaze kaka na promotion ya miziki nete comme musicien maza kolota mpe balingana alors masolo ya ye na la baronne balingana wana dondi sikotala bango bien oyo alobaka la baronne alelaki ye moko alauka na ndenge akosakana te chateau ezala vide ekoma vide ti lelo tala oyo atia la baronne litoi centimetre akoma kosala tout la baronne azonga kaka na maboko na ye akokozanga la baronne te soki akozanga la baronne mutu moko te azwa la baronne tala oyo rêve na ye ezalaki ke basuka na promotion te ye na la baronne balingana mpe balingana baprojet abanda kosala na la baronne lokwa la baronne atikaki ye aluka ndambo ya lilala na ye babota mpe bazwa ndako na image neti kaka bali la baronne neti kaka azovanda ndako moko na la baronne siko bawana la baronne Karine Mokonzi atia bango na projet ya libala te atia bango même pas na projet ya kobota likolo nango même projet ya batia izemi atia bango kutu te témoignage eza na bavideo centimetre aloba abanda kolata au moins 2 bottines ou bien 3 ah oui pour la baronne alingaki te pasuka aza na posa ya zemi te kolongola kutu eza makambo na ye te ah oui
siko so otali mibali wana oye siko na oyo oyika kombo na ye nano liyanzi liyanza te me liyanzi Tsombokila. Alors la baronne atia litoi ya résisté a asanin a picle ye penza etanke mibali oyo na tangi bazaki na position ye bende dondi kutu enjilwa emwana nchangu bakitisi ti Congo akiti alali na ndako wana tamboli la baronne akomi Russie a voyagé ti Russie nyonso la baronne akoloba mobali azoko exécuter na rapidité sans que la baronne a commandé kaka sengi chéri okoka mpe koya koto nazwa deja okolongwa mpe kuno ekini en tout cas eya rêve nanga tala puissance oyo aza nango à part wana ndeko na mobali Armand Mokonzi likambo babanda koswana mingi na la baronne mibali oyo yo na ndeko nazo banga somwa mibali yango bote mbongo niveau social world la baronne azoboya Armand Mokonzi akata bakata ye kasi bouteille te makome kobwaka milangi likolo azopasula ngo na coup de tête mpo na kanda mpe azoki te na elongi bongo mwasi ya bongo na Tsombokila batie litoi aye te bandeko nalobi te ke moto nyonso la baronne akotia litoi akokoya la baronne akokotiani mpe clochard litoi clochard akoboya na ye surtout wana ya nango sire mpo clochard aza na vi na ye ya bien kola libanda ana posa ke na ndako te surtout na mwasi ya kitoko ndenge wana sikoyo ye Tsombokila liyanzi eloko nini akoboyela la baronne soki batie litoi azobanga munene ya la baronne eleki kitoko eleki succès eleki mpo ye moko alobi boye lisusu ye na vi na ye akokobala mwasi internet te mpo soki ebebi ya kosimba kamera mwasi mpe asimbi kamera donc la baronne atia litoi te alota déjà la baronne million de fois ye nde moto alinga komeka kotia litoi mayebaki ke soki litoi na ye ebeti poto tokotiela ye kamera aimaginaki bongo un jour ntango akobalukila la baronne eloko abosanaki bamakambo mosusu ebele aza kosala eza kotikala deja na telefone ya la baronne lelo akomosala je balanse biloko oza nango nga mpe na kobalanse ye azocroire lokola ye azanga biloko ya kobalanse la baronne Karine Mokonzi ye mpe azanga biloko ya kobalanse bandeko Tsombokila ana eloko moko te boyoki bien ye moko liso abosani alobi boye babiloko telefone oyo babanda kobengela ye mingi na bamama
ya la Chine etikala ba camarade na ye aya etikala na Grèce. Alors aza déjà na téléphone nango te aza pe na eloko te alobi lisusu ndenge aza koswana la baronne ye mpe akoko imagine te ke ye mpe akosala copie donc azalaki ne koenregistre te aza kokopie eloko moko te aza na rien. Bandeko mwana mobali oyo bakende linga ye tango la baronne azali na papa Evi. La baronne alobaka na ye tolanda yango mpe awa na ba image alingaka bato ya Lox malobaki te kakobala moto ya Lox akobota na moto ya Lox. La baronne alulaka na ye batu na kati internet na ndenge ya kokumisa toka yango mbala ebele mbala ebele abombaka ne makambo alobaka te banda kini ti awa kaka ti na 2023 oyo alobi soki amoni mwana mobali alobaka pe mwana mobali wana Lox tatouage abendi nga soki nabalaki te nde nakei soki papa Evi alaki te mbele si nakwei wana alobaka ngo. La baronne aswaka na bato ba telefone oza mobali kitoko mwasi kitoko asalaka ngo banda kala na bato ebele alo bato wana babulaka teke alingi bango bayebi alobi o bango bazali o jamoni awa komisi mode ya mami ngeni aluli mode soki kolula desa lula etakala babote boni la baronne amona na miso boye en live. Est-ce que Nsombokila azoyeba ke la baronne azali personnel public la baronne atambula na milieu ya showbiz la baronne azala na milieu o bato bayaka wana on dirait basala bango te bakuta na likolo siko d'après ye aza se lokwa la baronne alobelaka bato ya Lox akraka bango alauka bango ne rêve na vie azotinda kutu papa Eka Maréchal atia Lox Nsombokila lianzi tika koreve tokolongola yo kaka na mbanzi na songa mbanzo bimi poza lianzi. La baronne makambo lobi nyonso alobaka ne yango eza na ba video ebele partout na Facebook koloba te ba mama ya la Chine babengi yo na biso ba papa robo babengaka ba mama ba jeune na compte la baronne. La baronne abengi na tongo bokosola nini mais la baronne abengaka ertu tango nalobaka na bino la baronne vi na ye a travailla dire boyebi tina nalobaka bongo premièrement parce que depuis kine tango naza na côté ya Grace Mbisi na kontrolaka telefone WhatsApp ya la baronne na kontrolaka ya Grace Mbisi na remarka la baronne aza en ligne presque 24 heures sur 24 heures. Yango na banda koloba
atravaka dire. En plus, na bandako meka kotindele message pe azongisi. Donc, ba air oyo lobi. Nga moko na soana la baronne, ba air wana tout pona ko meka ye, pona ko yeba vraiment mwana mwasi alali to azali kosala eloko to azwa na internet. La baronne air mogu talalaka nde na tongo. Lelo oyo ndenge aza na Henrietta azo koka iye parce que ça vivra pongi ba modèle wana kala. Alors yokende lobake azo bengo na butu makasi po alelio. Non. Azo solola na yo comme ndeko na ye mobali. Obetaka 13 views. Soko beti 75 tosali feti. Bokokisi 100. Bosombi lipa na manteka na koka. Bokanisi boza na Congo. Bozo mela na balabala. Na ndeko mwasi. Yango aninga kosunga yo. Surtout, mwasi c'est possible. La baronne aninga kolukilo mwasi. Ou bien ça lukela kiyo. Dans la Chine, bien sûr. Pona achayo na avantage. Pona a modifier vie na yo. Asala onkaka na yo te. Asala kango na bato mosusu pe. Même inga papa robo sa tuna ngai. Papa robo ndengo zaka yo moko eza penza bien. Nga na vanda lobi te. Nga na kokolukilo mwasi siko kaka. Aloba na nga. Naloba atika na inanu. Soki na oza nango besoin na koyebisa ye. Aloba na nga. Donc avant kutu 2020. Avant ba opere nga na gorge. Ekoza na 2019 ou bien ebandele 20 ans. Mais 19 je crois. Alors, la baronne atalaka nde batu. Yeba makambo asalaki pa na yo, asala yango déjà, pas ya 1000 personnes ou bien plus. Pe na canal ya la baronne, eza na batu babalana déjà. Na canal ya la baronne, asunga bato ebele ndenga sungi yo. Ta continuaka sans que tomona. Mosusu toyokaka, mosusu tomonaka. Mais mingi tomonaka te. Asalaka ngo ye moko na telefone na ye abengi yo palobi. La baronne kobenga batu abengaka. Koswana mutu kitoko asololaka. Likambo oye ye aninga sala pona yo bosolola akosolola. Kokumisa yo sokoza bien to d'avance mabete akomisa kaka bien. Tala Tsombokila Sokomili yanzi luka obima na malembe bongo banyefula yo na libanga ya kayu. Sino te na internet awa bako nyefula yo na libanga kayu te. Me musapi ya munene ya musapi ya loboko na musapi ya munene ya loboko yo bako chayo likola linzaka bafini yo odoke to mafuta ebimi na bamaki. Batala somo na ndenge kozala. Le yanzi. Solongwa Tsombokila. Oyoki yango. Ozwi yango ya bien. Mais zala calme ezebele. O eza teste ya bokolo.
to tester. Karine 2. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote, donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote, donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote, donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.